Encore une fois de plus, le policier du peuple, l'Itoya population, le colonel Maker Kinyanga, numéro 1, il y a groupe mobile d'intervention Alpha, a frappé l'Issoussou. Juste après instruction permanente, il y a commissaire divisionnaire adjoint, il y a ville, il y a Kinshasa, le général Silvano Kassongo, le général compétent de la troupe, il y a colonel Maker, Basalaki Mobangi na descente sur terrain, précisément na Kawele, Talaba résultat Yangoyo. À travers parade numéro 1, il y a Jemi Alpha, a présenté qui 68 inciviques, Oyo Basemaka terreur na quartier Kingabwa, pe na route poids lourd. Na micro, il y a magazine plus 243, le policier du peuple, le colonel Maker Kinyanga, a communiqué qui boye. Comme siko il faut to lakisa penza mingi, ndenge ni to salaka, to lakisi ba tatoyo, bozomo na bango, 68 au total. Écurie na écurie batu bazo reconnaître bango bazali awa baza batu batambolaka balungwa ba commune mususu bakimi baye awa to lakisa bango batu bamona ba prenya bamona na po busale sale biso to lembate to kanga bango 10 fois bakotika bango 10 fois to kanga lisusu 10 fois to bando salaka bongo lokola soki bakangi bango bazongaka basantu yoka ndenge bakuluna bakomi kobeta monoko. Papa na ngai naloba vérité na miso papa mokonzi nana ka opera so 3 mois tozoloba yaka yo betaki pa opona nini na yebi te bakanga nga pona moto ya za mutaliboma papa atangi ba nyonso te kaka yo papa nafanda na Grand Monte na chauffeur à moto na Grand Monte batu ya fanda na Grand Monte na yebite na mona be Grand Monte mais ya lexiga yo point nini na yebite ne père galo ba sepe na ba kente ke pa mona bato ba fanda gama betaki nga ka opéra so 3 mois nga beti la police te nga na kuluna te papa nga na futela ndako na nga awa na vanda nga na masa na nga ye na masa to vanda 3 personnes bato babeta la police ba yeb yebisa biso na chauffeur ya quête siko bakanyo pourquoi bakanga nga lobi kana balabala nzela et pas ba chef na kosomba mwana wabela nasomba kisi mtakanga nga komanda bino mais yo yebana komba zo na population numéro 1 ya Jemi Alpha, le colonel Maker Kinyanga atalisaki boye. Bapesa confiance ndenge commissaire provincial ya ville à Kinshasa général Silvano Kassongo azolo bango à tout moment basa la confiance atiana ba boîte à lettres na ba commune nyonso batu bakende ko pesa ba suggestion ba dénoncer. On n'a pas besoin de personne, mais le mal il faut le dénoncer. Lorsque le mal est couvert par la population, c'est la population qui est victime. Tala lokola oyo ya elombe mobile azo papa machette nanani na nzela po policier azo pekisa do lingate. Oyoki ba voice wana ndenge batu bazoro ba pemeni. Les membres de famille interdisent à leurs frères de ne pas faire ça. Mais ils continuent. Et Razuma ça, ils vont regretter. Mais c'est connu dans les quartiers. 1000 personnes na balabala mobimba. Ah oui, boyende zalaka Jemi Alpha Musala kitoko yo wapi elengyo yo wapi. Yeke yo. Awa na Jemi Alpha tozana Kingabwa na poilu bakobenga na 081 00 51 855. Numéro ouvert à tout moment.